Angola eza ko dépendre, Angola eza ko dépendre na Congo. Mokili momezo ko dépendre na Congo. Congo pona nini? Parce que likambo ya Nzambe ezali awa na se. Papa Simon Kianga na ye na butu. Ayebisi ngai biso totio mission kuna na kati église wana po otia kombo na biso kuna po omema bango tu babongwa na bakoya kamba. Naza na besoin ya bato baza kuna. Ola. Alobi naza na besoin bato baza kuna. Kolonga bi papa kuna bandoki abi obanga bandoki. Zia na olakisa. Na 1930 na âge ya 13 ans ou 12 ans kendaka na Mbanza Congo akutaka roi mawa. Si roi kolela te abi kolela te bokonje ekozonga. Ayi mukolo komona santu auti na Italie o papa auti na Italie aye awa na kati ya Mbanza Congo akoyane kotika bokonzi wana ekozonga. Papa Fuma wange na Mbanza Congo akutana mama moko kuna na kati mama Mankaba mama na vanda 3 siècles kufaka te. Papa Diangenda tunie mama tango nga na yaka toka liboso poani no bimaka te. Alobi te ngonga na nga no ekokaki te me siko nde na ye. Mama na ye aye na soso apesi papa Diangenda aye na Bible na libanga apesaki papa yango wana. Synonyme na ngo la tsani soso Bible na libanga. Kasi yango mona tata Kianga na lobi ke non akokende nkulumbimbi. Lelo oyo batu bakofinga bakoloba mabe po na église kimbangiste. Mais sans koyeba ke non, c'est église oyo ya tata Nzambe, ye l'église ya suka ya mokili yango wana. Nyonso ba baba baloko na biso tango ekoki. Biso sikoyo tomipesa. Ta makambo misa bolingo mipengo isa tango ekoki. Amenda lobange akoningisa mokili. Tango wana oyo ezalike maloba nyonso papa alobaki eza kokoka. 100 ans ekobota makambo ebele. Keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Libota ya baindo epona mauta kala lingomba se moko mokonzi se moko tata Simon Kimbangu Kianga nde yango tina ekomemaka biso butu moi o liboso ya baetando na bino balanzi amenga Makimbangu télévision bino bomesana kolanda biso na mokili mobimba boye baete butu moi ntango tokoyaka mpona kombo mosusu te kombo ekobikisa kombo yo ezali solo bongo elonga yango na ngai momo falone esengo kozalaka butu moi ntango nakoyaka lisusu na masolo oyo ekokolisaka solo konzima na biso mpe ekorenforcaka balien spirituel na biso na Nzambe oyo tonzimela kopesa maboko ememi biso susu mokolo mwa lelo na kati ya plateau amenga Makimbangu télévision elongo nga nali kobenga etango nyonso elenge mpo kotala lelo likambo ya tata Kimbangu jeune lokola papa Chiko atelema alamuki kaka na ndako na ye aoluka mbongo aiya mpa kolobela yango fo ezala oponama papa Chiko mbote lisusu toyaki tosololaki tozwaki mai oyo esengelaki tozwa ya motuya kasi lokola biso menga Makimbangu elongo na bato baali kolanda biso totondaki mpe nano te tolobi te fo tozonga lisusu epai papa Chiko pamba te alina makambo oyo etikali nano bimisi to efe bima na kati ya menga Makimbangu télévision bandeko bazali kolanda biso mingi bazali mpe libakwako ya mona mpolasi na kozonte bino balanzi ya menga Makimbangu télévision ete papa Chiko ye azali solo bongo kimbangiste de baptême te pamba te poko makimangiste akoleka batisimo nde alliance oyo kosala na tata dialonga na Kiangani Salomo Yesu Kristu po ete lingomba ezali ya ye kasi lokola tata akoponaka moto na pamba te papa Chiko asi aponamaki uta bomwana na ye na maboko ya mama na ye ndenge tokaki na boli ya liboso lelo oyo azwi mokumba oyo tanga ke komona mokolo likambo wako bimelaka ye wako monaka tango nyonso ke kokutana ye na mboka Yerusalemu diampa epesa mele mokumba alobi te ifo na banana koleka na esika ya bamedio baali kopanza sango tata Kimbangu na pesa nano likambo na nango pe mission na ye moko kaka yebi ndenge nini akosalela yango soka okende nango na lolenge oyo menga Makimbangu e accompagner ma parcours nyonso tozali wana ndenge tokolobaka mondial bola tata fois to fois Pachiko
boni santé uta mokolo tukabwanaki tikokutana lisusu. Santé malamu, tozali malamu, tata zobatela biso bana ya tata Simon Kimbangu Kiangani mokilo eza ya biso. Toza toujours na kimia likambo na mutu te mo azobatela take bana na ye toza toujours bien. Namoni papa Simon Kimbangu Kiangani akangi yo penza makolo na Kinshasa mpona ngai Bon, papa penda ye penda kangi ngai parce que avant kende azonga kamba na centre d'accueil tanga pesaki ngai mbota finaki ngai. Ngana ki kosa voyage ya 2 semaines mais lelo penza 4 mois ngona ki nakoki kobima te famille zobenga na ya men soki nena kende mena okoka te mais senga fa tokutana na yo tosilisa pe makambo nzambe asungi parce que omoni makambo tozosala mama Falonyo mo lobi yango ezali facilité à jeune mokili oyo eza makambo ebele natiki makambo ebele ofale natika na osala bakop makambo ebele leo bato bama obenga nga zoba kizengi tala mutu wana yo pena oza mutu esalaka te me nga nayebi likambo na nango parce que moni nzambe mu nyonso alukaka nzambe na mokili asambelaka nzambe me ayebi nzambe asambelaka te mutu aosambela na ndenge na ye bamosusu baosambela nzambe ya moto bamosusu baosambela nzambe ya mopepe me nga nayebi nzambe onga nasambelaka ayelaka nga alobelaka nga yango na asir na vie na ngai na asir na futur na ngai si apesi nga mosala oyo ifo nasala yango. Merci papa Chiko. Liboso tokota nano pe na masolo mama Falonyo nazongeli lisusu poluka kopize epai na bino na lingi na natuna na relation na yo na bandeko oyo ozalaki na bango na bamonzo wana ekoma ndenge nini entre to ba ami ba famille bato bayebaki obenda papa Chiko muta ba show muta ba divers ba viva et consort relation na yo ekoma ndenge nini na ba naza na camarade tout le monde même famille natikaka na famille oyo tobotama na bango libomo moko parce que nayebi ke bango mpe baza bana ya tata bango baocomprendre ngai bango baotianga maboko mais le reste o famille moko ya mama tokabwana à l'aise bana na kotisa tata Kimbangu na famille na ngai à partir ya mama na ngai parce que natiaka bango na mema bao na nkamba na mema na esprit nayebi ke na mema famille na nga nakepesa papa bana wana bango tu bakima bango bandeko mama baloba na su te famille nyonso nga azala su na camarade te mais azali mutu ya bato nazali su naza na Kinshasa boye mama na otambola na bato baneve bandeko bakuzeme lelo ata mutu te naki na centre na vandi nakesambela nakoma kotala ke osala beloko esimba tokende bebe nayebi te eza makambo tata makambo nzambe ezalaka boye mokili oyo eza ya tata na biso tobetaka tolo mokili oyo eza ya tata na biso tata Simon Kimbangu d'une part et ça le capacité bon parce que na tali ke non vie tozali nango eza eloko te mama kuna eza nango eloko te ezaka via sentiment via loyenge bakumisa yo nazalaka star omona star moko boye na Angola bato balandaka te mama ezaki tozalaki salite lelo toyepa tata tokomi de bana ya solo lelo otambola nzela omonaka otambola na sécurité nyonso wana likambo mutu te otambolaka bien olalaka bien mama banda na uta kamba nayebi kolala mabe te nalalaka bien soki likambo ezali papa oyo oloba soki epa na nga te oloba pa ya bana soki likambo ezali tata kolakisa don eketi na bana na mwana na nga ya suka na mwana na nga ya liboso te wamona afongola te wamona afongola te ya suka ya liboso ye danze pe ya mibale pe ye penda papa kenganaka penda chaque jour akoyebisa ba makambo so ineti nde tosala emission ya omona yango papa olakisa ye na binemi bazalaki mipanzi na biso na bato ye amonaka epa ospike nyonso ye aspikanga na makambo papa alobaki non o papa alobaki non likambo papa alobaka akosala likambo etika osama na mokili te ye aspikanga yango alela boya koloba tu aye papa abina aloba te mwana na nga lamuka lela aye papa makambo ezoya tala ye ayebi papa ye ayebi papa Kiangani te mais tellement nga na memela bango ye
bakoma ko sambela papa kenga so ayambaye akoma ko ebise nyonso alakisi nyonso alakisi tout oyo fala lakisa Nzambe akosalaka likambo ntango ye alingi na moto oyo ye alingi ete ke lokola biso toyoka na betando awa tozalaka nkolo nde toyebi ye mingi mpe oyo bazali ke bana tataki mbango ndenge ndeko na ngai alobaki ete biso tozali kaka bato ya liboso papa abengaki yana bandeko bali bande babakaki bana tataki mbango ebele baza libanda mpe bakolandisa mwana nsima voilà papa Chiko soki tozongi lisusu awa biso tutabengamaki mbango télévision otoya kozwa pama ye tobosanaki me maye oyo tata alingaki ebima mpe kaka mokolo na lelo tolandi na bokibi parcours na bino esika bobandaki ndenge nini makambo yango ebandaki maye oyo bomonaki ti okei mpa ya kolo likambo apesi yo mission oye sikoyo toali na dossier oyo ezali koningisa biso na bino toyebi na likambo ya mbanza papa Chiko nzambe asali ye ngolu ya litoi na ye ya molimo efungwama epuis na connaissance na makambo oyo azwi na kati ya lingomba erenforcer lien na ye attachement na tataki mbango oyo ali mokili na ye dossier ya mbanza kongo papa Chiko azali kozwa yango boni to mpe analyse nini papa Chiko akoki kosala na makambo etali mbanza kongo mama faloni mbanza kongo nakobetela yo mpenza l'histoire parce que papa Simon kiangani ntonto kotena ebisa ngai nasepelaka na bino bato bota Angola parce que Angola ezali ntuku aloba ntuku ngaki kona ebite me yebi keno ba expliquer ezali eloko ya liboso abi Angola eza to pesi makambo ebanda menga na comprendre te pesi makambo ebandaka place nyonso ebandaka na ko comprendre pesi le mission na ngai bandi mission na ngai bandi na Angola parce que ngai mission na ngai ezali kozwa bato ba jeune ya Angola so ba omona mutu lokola oh star butu akomi na kimbangiste bato ebele bakoma kolanda ngai a partir ya likambo wana bato ebele bakoma so bana problème nzambe na yo faut me so na kamba parce que papa pesa nga mission ezali ke non eza na famille moko kuna na kati ya Luanda famille wana bango baza bato ba milimo baza bato esprit siko papa ayelaka bango na butu il faut ba yankamba siko tango na yaki nkamba papa siko lobi ke non il faut na mema bango siko mission na ngeza ke ne faut na mema famille papa na bota ba ni nyonso babimaka te ba pena bato ya boye il faut na mema bango na nkamba mission o wana ya liboso faut na mema bango na nkamba je vois que ton boye menga makimba sanga te photo lobeli bango na photo accompagner bango ba ozanga te yango mission on azana ngo ya makasi avana kota likambo ya mbanza Kongo mama fane ngai na tato likambo moko ya muke oyo esamelaki ngai bon ntango ngai nazongaki Luanda ntango nauti kamba nazongi Luanda na nkei nakeni église oyo wana ya église de Noir ya papa ya nkumu wana papa José tumenaki papa José nake kuna ntango nake kuna bato basepe na nga te ntango nauti nkamba bato basepe na nga te na église basepe na nga ta moke te bayoki kanda moko makasi basepe na nga te papa nabenga mopanzi abi papa ye moko ntino abenga mopanzi parce que ye pe bato bazwe lokola batia na église ye autaka na ye so abimaka pa ye na famille lokola basambela makasi bakoma lokola koutiliser mais ye papa kianga na yaka chaque jour fois que na famille na kenda nkamba bakenda vanda na molimo yaka chaque jour we sikoyo tango na ye kuna na église bato basepeli na ngai te ayebisi nga papa tosala lelo feti parce que otomona nzambe ayebisi nga oti komona nzambe papa oza na chance monene na vie na abita bato otambola na bango ye na bango bata mikuse mibale yo mona bango te ngai naomona te abi otambola na bata mikuse oyiti na bango nkambo ye na bango abi ozotambola na bango papa ayebisi ngai ifo tosala lelo feti toyembelo parce que oti komona nzambe église esepelaka te babwakelaki ngai maladi bazwi babwakeli ngai maladi mo awa na libumu na bandi kooka pasi ngai abi te ngai ifo nalonga na église oyo nakenda ngai na église kimbangisa oyo mpe eza nzela na ngai te nayaki awa na nkombo ya kimbango nandaki nde nkombo ya kimbango me awa kimbango aza te bon nabi te nakende siko papa nayebisi ngai te na butu ayebisi ngai lobi voya tosambela ngai abi te nala ma ya nkamba na ndako ifo nakende kotia oyo papa esala ngai yo
ozaka na mai nkamba na mabele na ye siko passe somo osala ngai siko ntango nakomi sikoyo na ndako nazwi mabele na tie nazwi mai mpe nasali potopoto na tie nasambeli papa Jericho talakisa ye ngai siko ntango nasambeli na butu boye nalala boye mama likambo wana ti lelo ekamusa ngai namoni seke ya papa Mfumu Longo ndenge azalaka na seke ndenge azalaka namona mpe video yango eye pena na salon na ngai ekiti bongo na meme bato bazalaka wana nde bazalaka boye nga atemi sikoyo na se makolo papa so alali baotala ngai azwi likolone oyo abimisi likolone abandi koniata ngai esika wana abandi kofina nabandi koyoka pasi afini siko likolo ya papa nayoka ngo na puissance moko ekosanga moto afini nga papa Mfumu Longo papa Diange Ndankuti maye pena afini akei ntango akei nalamuki na ntongo pasi nabengi mama na biso moko boye tosoloane ya kimbangisa na explike mama ala na Kinshasa nabengi mama tali oto na loti place wana na ebisaki namoni papa Mfumu Longo abi te papa kobanga te ayaki kosala opération ya buta kolongola mabe bakotisaki mama na ntango ayebisi kaka bongo mama Fallon na minute mpe nayoki bien mama nayoki bien mbala mongo nabi te nalongwe na église oyo na okende lisusu te nabi na okende su na église oyo te mama na soir likambo oyo nde oyo nao natikaka komona na vie na nga te na makambo tunga na mona ntango nabi na okende église oyo te na soir papa simokianga na ye na butu ayebisi ngai biso totio mission kuna na kati église wana po otia kombo na biso kuna po omema bango tu babongwa na bakoya nkamba naza na besoin ya bato baza kuna alobi naza na besoin bato baza kuna kolonga abi papa kuna bandoki abi obanga bandoki zea na olakisa yo mama akangi nga awa mona chemise akangi nga na chemise boye ntango akangi nga na chemise boye na limwe siko ntango tolimwe papa sikoyo ya liputa alati mama liputa mama abandi kolakisa nga makambo eza na mokili abandi kolakisa nga abandi kotambusa nga partout amemi nga na ndako ya nkumu moko ya monene awa na Congo boyebi ye so na ye bato nde bakosilika bakomona amemi nga mpena na ndako na ye baataka bajaune boye amemi nga na ndako na ye bu akosi nga na ndako na ye ayebisi nga tala olongo mona niveau no lelo kende pa moto wana nga mpe kuma ngo na nzete ne nkuma ngo mpe nda baataka jaune ape grand prêtre asinga ye wana kende pa na ye kende otumbola ye papa nga papa yaza na puissance abi te ngamu na otinda okende yesu papa siko na nsima na ngai abi ngamu na otinda okende ngabi papa yaza na puissance siko kuma ngo tanga monga atunga yo koti na ndako na nga ndeni mama neti bafilme azwi loboko na ye abetinga moto boye na mutu mutu pasi nayinaki ma papa esinga kende abetinga deuxième fois pasi papa esinga kende naokoya te kende kuma bi te ngaso nabeti bato eloko moko moto alimwaka ndenge olima te atunga nde yango aza na nsima nao papa yebisi ye mwana ngai afukami mama tolimwe wana papa esinga omodi bato yo kobunda bango niveau na amemi nga su na baeglize ebele mama amemi nga na balingombe ebele apres ye azongisi nga alakisi nga makambo mbanza ya Kongo alakisi nga makambo ebele azongisi nga na kiti na ngai ya ndako navandi na kiti ya ndako mbala moko alongo liputa akomi papa Mfumu Longo azwi telecommande penda ya ndako na mire na TV te na mire atie pa abandi kolakisa nga siko vie ya bakamarade nango to bana bango bana bomwana o nga deklara nzambe na ngai bakamarade na bambongo ngai na eloko te boye bango basomba bajip ngaka na vie oboye po wana bitala tala moninga noyo mama sala tala moto aboma na TV na mire mama ate pe na commande na mire mama na ngai abitala omoni moto aboma po akoma na mbongo ta mama sala mwasi nesa mwasi na botaka bite
azwa mwasi ne apesa po na mbongo moi mbongo na moi ba voiture asuma moi makila bato parce que yo lingi kuma lokwa ye ayesi na camarade na ngapena ndaka pire ngapena so batangola bayebi baye abitala azwa kindoki bana bo mwana muke tiakola na yo ano mona banzela mabe alakisinga na basi na zwa alakisinga nyonso na telecommande na mire na rétrospective ya vina nyonso ya vina ngaza ko lakisanga bidi moni bato bango yo o basalaka mabe alakisinga makambo nyonso mama o pe na ko ikoloba te parce que c'est somo après na tongo na lamuki na vanika na kiti ya mana toki makasi na toki parce que na voyage na saki voyage mona papa ya makasi ayibisinga kene na église mama na kene église bato tu wana ba pasteur nyonso église na misu na seba ko tala ngate mala moko fête église ane zalaki bon bazana jour o papa Kimbangu abotan bazana jour na on peut différent molimo yebisinga na litoyi mema papa Jericho takuna molimo bene yebisinga papa Chiko mo fête invité papa Jericho ba bengisaki be église belé mama Falon ya Luanda. Eza moko ya ba photo te papa Jericho talakisaki nga eske basalaki fête ya monene ba bengisi bankumu ba bengisi be église mais papa Jericho talaki à l'honneur. Alors ngai ngamuna bengisaka e. Tokomi kuna papa Jericho ta ngai biki papa Jericho ta mutaba rendez-vous ebela ko yate papa Jericho ta nazobenga papa Jericho ta po ya parce que bankumu ebele bayaki ya Luanda zaki ya oyinda obika nde bombaka na ba molimo na ba ozo mama na mona mfumu abenga e papa Chiku nazana nzela nazoya ngabi ngaso na bimisi ko libana na loka kumu nkumu tangwa kota aya na mama madame na e ayena de batu na e nkumu kokota koti na église mama tala mwana ya papa mwana tata solo ayebanaka OK papa Jericho tangwa koti na église wana batu ba comprendre te na bankumu bazalaki wana mama basali bonheur na bango balobi makambo na bango balobi batei ngasko na suka na bike non invité na biso papa Jericho ta il faut aloba topesa ata 20 minutes alobela makambo ya papa Kimbangu ya solo parce que mingi wanga mona nzoloba mingi bazobunga nzela mingi bazako yeba te quel est véritable Kimbangu sikoyo papa ye aza mama papa na tango asimbi micro abandi koloba mama Falon mutu moko ta fungoli monoko bayoke balingi suta kata wakata te abandi koloba na munena tatane Simon Kimbangu kiangani abandi koloba bamvoila misatu alobi mama mwilu po bango balobaka te bango bakendaka na bango na bango papa abeti bango biloko abeti bango mama église nie bankumu to ba ba province baki bango tu babangi papa j'ai passé puissance waki nango na kati siko tango esili nga mama na zwi miko abite muto osala prière asuka si papa Jericho na boyi na pesa o soki prophète na lité papa Jericho ma papa Jericho azwa nzete na ye afukama atombola nzete abeta na se invoka tata Simon Kimbangu kianga na église wana mama etaka vendredi dimanche totikala 7 personnes na église bato tout balongwe ce n'est pas possible OK ko panza lingomba papa Jericho takimisa tous les bandoki église akimisa tous les bachoro tout bando bakima papa Jericho tanga to monzete na beti na sebe mama totikala kaka 7 na église na famille ya papa fin papa Simon yebisango moni bato na baki keno oromelo baona nkamba bango wana fosala tout oya na bango na nkamba yo mission ka bato wana ivo ba na nkamba papa Jericho ta kimisa bango na benga mifumu yo panje église seki mifumu o panje église abatu papa na prophète sepeli c'est papa tama papa Jericho ta sali tala bando mama bakima bango moko bankumu ya minene bazwaka ba milimo mama bakima batika église na bango ba pasteur batika malamu ngai na kotisi bango idéologie ya tata Simon Kimbangu kiangani nzambe parce que miso na nga bango il faut bakoma bakimbangiste il faut yango wana bango tunde bazana ba déjà prêt ya koya kamba bavanda babongwana bakoma na bango parce que bango tata tinde bango na mokili basala ba mission
mais babungi nzela bayebaki te parce que omona balingomba oyo ebele ezali balingomba ya tata Kimbangu te, ezali binemi ya tata Kimbangu. Nga na uti na lingomba na bangunza nayebi nini elekaka kuna oyo ezali kuna ezali sorcellerie ezali ebele. Mais papa Chico, tant aux obama bangunza, aux obanga teke bakoko ela kozongela yo d'une manière spirituelle to pe na makambo ya bonzoto. On a koluka kwa attaquer na ndenge ozali kotanda bango penza surtout na nzela ya ba media oyo yali kotala mokili mobimba. Mama, nga papa sala kisanga esika memanga pa chef oyo bango. Oyo bango penda babenga nkumu papa amemanga nzambe nanga tata Simon Kimbonke nga no amemanga pa na ye. Alax na bunda na ye kutu te. Ala ne balanzamenga makimbo television ali pressé ya koyoka kombo ya yentinu wana na nyango wana papa Chico balaxaki. Et malheureusement ça secret divine ya yena tata Kimbangu moya dévoiler yango ezali te. Mama babima bana mike. Oh wana grand prêtre bon omoni likambo eza nini omoni bakongo papa Kimbangu aponaki tribu mon Congo aponaki peuple kimbangise nation c'est Congo wa aponaki po avanisa bokonzi na ye wa aponaki. Mais ce qui est là, mon mission à tata zonga sima mingi, batu babuni sont tous ces bakongo. Pourquoi les bakongo? Bakongo bazaki na likambu ya nzambe na kati wana. Bazaki na ba molimo, o papa pesaki bango. Bango fallait baza na patience ya mama Mikala. Comprendre? Patience ya mama Mikala vanditi na suka. Mais ba misusu balandi mbongo, balandi lokumu. Kenga pe na kesala oya ngai parce na na molimo nanga. Na kosasa siko ya ngwana siko likambo wana bango tango bake nango po ba memango besko ba komisko ko treka kamba po ba te makamwa kito mo te ka nkamba kuna eloko ezalaka te kuna boye na boye sikoyo papa pesa bango don wana siko don wana fallait bima nyonso na ba Congo ye moko bango tu fallait bana maboko ya tata Simon Kimbonke ngani na ba kumu nyonso fallait bazaka idéologie moko yango moni ke no mokili mais tellement tata zaka nzambe ayebi bana na ye atali pe nation na nation moni evangelisation papa Kimbangu ta yemo mutasala yango yemo mutaluka bana na ye yemo mutaokende ayebi bana na ye bisika bazali parce que soko tali kombo o ya Congo c'est Kimbangu azalaka Congo mais koma Kimbangu kombo na ya Congo ezali kombo ya nzambe nzambe abimaka awa na centre d'Afrique kitaka na se akendaka po kombo na ye amema pesaka pa koko na biso Abraham promesse en tant que kuna yango ezongi nzambe azonga esika na ye nkamba wana ville wana ezaka ese exista banda mokili ebanda nyonso ese ezalaka nango bon nzambe ya solo ya original oyo eza na nkamba parce que biso toomona nzambe lelo oyo bato balobi ke non nzambe bamonaka ete nzambe boye na non soko otali Moïse na kati ya désert batunaka wapi nzambe ya bakoko na biso babi nzambe ya bakoko na biso azali nzambe anoso wana papa Abraham nzambe wana tozana beso tomona Moïse habite tona beso tomona nzambe wana nzambe okoko na so ndolambela ye wana sokole makolo nzambe wana tona beso yo memi biso na désert siko tiki biso poanini tozana beso tomona nzambe wana azangaki Bible biki non Moïse azaki incapable ya ko répondre likambo wana akokaka te elakisi nini ke non nzambe ya Moïse o abimaki na vie ya Moïse abimaki na ndenge mosusu abimaki na ndenge ya moto abimaki na ndenge ya mpepe nde tolobaka o abimaka pa ya koko na biso pe Abraham na Jacob azalaki nzambe ya physique o bana Israël balukaka mais lelo toye awa so moni mokili ata na système ya nzambe o tomonaka te mais biso tellement tozali bana ya mapamboli o eponama bana ya peuple eli o na Pierre azaro bozali peuple eli bozali nation sainte nzambe aponane bino uta bomwana se apona bino yango moni toomona nzambe mais so toomona nzambe ezali gwa munene tozala nango yango wana omona kino lelo oyo biso tovandi na bamission oyo toza totiki nyonso parce que toyoyeba mokili toyoyeba kino nzambe azali avandi aliaka topesaka ye mbote tozalaka na ye apesaka biso makambo tosala
tozo sala parce que biso mo tozo mona ngamona mona niveau na nga na zana ngona na molimo na yebi ndako nganga te tina beti bale na simba kisi te ngana kenaya ke no simba kisi nganga boyi mama parce que na moni baninga succès ba obeta ngabi te siko bini bokenda ukizo kisi pani bomema nga te na ke panga ngabi te yo te oh veni ngana na mbono aboya zo mona mama aboya pourquoi nazara déjà mwana o déjà tata sapona kala muto osimba nga azate yango moni apesi mission le papa pesi nga mission ya mbanza Kongo matozonga likamba mbanza Kongo mama makambo ya Nzambe ebandi na kati ya mbanza Kongo nyonso ebandi na mbanza Kongo mokili ebandi na kati ya mbanza Kongo Kongo ya liboso ntuku ya liboso ya Kongo c'est Angola ya mibale Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville mbanza Kongo bakoko tango bauti bakongo tango bauti likolo baza kozonga tango bauti na likolo bauti Egypte bamususu bauti kuna na oto bengaki Yerusalem kuna ya kala tango bapanzaki tango ba Rome bapiyaki tango bazongaki baye na Soudan baye na Ethiopie bavandi kokita baluka Terre Sainte parce que Nzambe a prometté bango bino ifo bozonga na Terre Sainte oyo to bengi yango mbanza Kongo pesi a préparaki bango nyonso bakoko tango bazozonga balekaki na Zimbabwe batiaki premier temple na bango na Zimbabwe oyo bavandaki temple yango eza lelo ti lelo temple yango na Zimbabwe ezali baleki Zimbabwe bakiti bakoti désert Kalahari batamboli ti baobima na Rio Kunene ezali ntuku ya liboso Kunene oyo monaka ke non matuku matatu ne malambo mankongo tuku ya liboso ezalaki na Kunene Angola Kongo ya liboso santuaire nango ezalaki na kati ya temple batiaki na kati ya Kwando Kubango esika ya liboso bakoko bavanda na Angola kende na Bandundu bayotia temple ya mibale balonge Bandundu bayokende na Brazza na Kwango bayotia temple ya misato tuku ya misato yango pesaki matuku matatu yango wana 3 Kongo yango wana siko tango bayovanda bayoluka siko bakende uvanda na ville sainte o Nzambe aponela a préparaki bango yango bayako koma na mbanza Kongo tango bakomaki na mbanza Kongo nde bavandisaki bokondi nyonso ya Nzambe bakutaki tu na kati ya mbanza Kongo na mbanza Kongo tata ibisaki bango apesa bango bokondi ya Ntsaku Pandu Nzinga bokondi ya baklan Bantsaku bazalaki pona pouvoir spirituel bapandu bazalaki pona scientifique Bandinga bango bazalaki pona pouvoir bakabolaki we bango bazalaki pona pouvoir nde evandisaki bokondi ya royaume Congo oyo evandaki royaume Congo esangisaki mabota nyonso ekolo nyonso evandaki na kati ya royaume Congo ti mundele akotaki ti mundele yaki na 1482 tango ayaki akosaki bango tango asalaki nini ti omonaki ke non royaume Congo yaki kobeba parce que soki tolanda mais ezali na émission tokosala tokobanda pena na moko na baroi moko parce que l'histoire ebetamaka mabe ebetamaka kaka Nzinga Nkuvu ebetamaka mama Kimpavita non eza na baroi oyo basali makambo ya danger bavitakanga baroi vitakanga oyo abunda mpona Congo oyo abunda na munde bakataka ye mutu eza na makambo eleka ya danger na kati ya royaume Congo ya danger oyo elekaka eza toasu na bato mosusu batiaku ne mvunda premier ambassadeur noir oyo akenda na Vatican premier ambassadeur oyo atangisi mindele autaki na mbanza Congo tozali na bato mayele ti mundele ayaki kozwa puissance pourquoi mundele ayaki wana mundele ayebaki ke non tangu bokonzi ya Nzambe oyo ezalaki kuna likolo esi ezongaki na se mais mundele alingaki te ke non noir ne mutu adirige eloko wana aboyaki abi jamais biso tokozala na banoir yango mundele ayaki alandaki bango ntina se appuye nyonso appuye divinité na bango alongoli nyonso atika biso lelo pamba oyo ka mbanza Congo ekoma
en terre eloko moko te ezala na kati ya mbanza kongo ti lelo oyo to ezalaka likolo tata nzambe atia na se bamakambo nyonso ezalaka ya bien ebungabunga terre wana etikala na eloko moko te totikala kaka na parti ndambu ya nkulu mbimbi parti ndambu nde moto etikala ya temple wana ezalaki esika oyo ya lamentation oyo etikala ezalaki esika ya lamentation temple ezalaka monene ebukana partout etikala wana etikala na grâce ya tata Diangenda Nkutima parce que yango pe komeka kobunga na relation pe ba photo yango komeka pe kobunga ebungaka ekomaka pe zamba soki kaka temple wana oyo etikala ndambo ebungaka pe bokonzi na biso pe lingai kobunga yango papa Diangenda akendaka na 1930 na âge ya 13 ans ou 12 ans akendaka na mbanza Congo akutaka roi mawa atuni roi kozala mawa te na bonzoto ye akendaka na noko na ye akendaka na noko ne naza pe na video o papa Diangenda naza kolobela yango akendaka na âge ya 13 ans akendaka akutaka roi c'est wana ebeba nyonso atuni ayisi roi kolela te abi kolela te bokonje ekozonga ayi mukolo komona santu auti na Italie o papa auti na Italie aye awa na kati ya mbanza Congo akoyane kotika bokonzi wana ekozonga yango mone ton papa Diangenda alongwaki kuna alongwe na kati ya mbanza Congo na âge ya 13 ans me ngai moko na mituna me papa wana na âge ya 13 ans akendaka mbanza Congo ndenge nini likama kokamwa akendaka mbanza Congo na âge ya 13 ans aye kozonga lisusu na mbanza Congo na 1975 aye kozonga na mbanza Congo asali ba makambo ebele asali siko eloko nini ezalaka wana parce que tant mama papa Fumana akendaka mbanza Congo akutana mama moko kuna na kati mama Mankaba mama na vanda 3 siècles akufaka te mama Mankaba na kati ya mbanza na kati ya mbanza Congo 3 siècles kati ya Kulumbi te na Kulumbi te koto ya Kulumbi basala 3 siècles akufaka te tisi ko azali bon histoire na ye nde balobaka mais série wana kenda tango bakendaka mama wana bimaka tango papa Diangenda yaka papa Diangenda atuni mama tango nga na yaka toka liboso po nino bimaka te alobi te ngonga na nga no ekokaki te mais siko nde na ye mama wana ye aye na soso apesi papa Diangenda aye na Bible na libanga apesaki papa yango wana synonyme na ngo la famille soso Bible na libanga kasi yango mona tata Kenga na lobi ke nona kokende Nkulumbimbi dossier ya Kulumbimbi eza mulayi na bonzoto ya papa Diangenda bapesaka ye Bible na libanga na soso wana aya na ye apesa ye mama Mikala batinda ye na Lutendele libanga pe kenda Lutendele mutayebi signification nango azate ti tangu papa aye kozonga na kati ya Angola santu papa tangu aye koya na Angola na 1990 tangu aye wana avant papa Diangenda tika biso papa Diangenda atindi batu atindi tala avant papa kota na kati ya Angola bino vobo niata makolo na bino kuna parce que papa kene pas récupérer loko asuka ya kene pas récupérer eloko asuka a récupérer so bokonzi wana mais papa pa kendaki po abotole loko yaki nango to ayibaka papa tango akomi papa tindi bato baye epesa bango ba complication na frontière bakangi bango moyen boleka te ye moko tata Fumwalonga akomi général alati teni akomi général afongoli frontière na butu afongoli bango aesi bango babileka bakei bakomi baniati avant papa koma baniati tango papa komi bango dia bazali na kati parce que balataki dia nzoto ya tata Fumwalonga bango bazaki wana parce que mission to papa lenga sala bango babebisa parce que so otali papa tango komi kuna ayaki na ba yo moso mona bango bapekisi biso ba masanga mais bango bazwaki ba masanga mbila omoni papa sombi bakezo ba masanga mbila po basala cérémonie na kati ya nini mais po basala cérémonie papa sabendaki loko wana papa sabendaki loko ezali eloko te ezali na kati yango omona na babili toza nango na pesa mama Falon omona papa bima kuna na kati azolela
azolela mona kino eloko te simbaki après toyosa la cérémonie apesi biso mbeli na biso o bamemaka azongisaka yango yango mona kino bokonzi wana erataka o bango balinga batia biso pena enterre esimbaki te yango sikoyo eloko nini eza na nkulumbimbi oyo eza na kati ya kulumbimbi papa lobi akofongola likambo na kati ya kulumbimbi me bato mosusu bagangi te kulumbimbi eloko te nini te misu ya tata ezali différent na misu ya bato bakendaka kuna moto mosusu okenda kulumbimbi nga nakendaka ti tomona baeglize ekenda na kulumbimbi me tata simo kiangani wa visiter bozongi me likambo ezalaka kuna na kati moto ayebaka te ya mpe lokola na mama moko akendaka kuna ya omona bakiti ya baor baluta balor ya omona ayisa bato bakiti eza wana babiloko balor eza wana bamabanga bomoi eza aza koexplike bato me bato baomona te omoni likambo wana eza likambo ya motu te eza likambo ya tata simo kimbangu kiangani bato balobi eloko te ye ayebi fongola eloko nini ya ofunga mpo mokili edemare ayebi eloko nini ya osala parceke eloko eza wana boye nini akokende kozonga na kati ya kulumbima kodemare ntango akodemare ifo motu nyonso automatique azonga no lingwa na biso langue na biso kikongo parceke kikongo ezali langue oyo na kati ya mbanza ya kongo tili oyo so otuni monyoso ya mbanza ya kongo portugais domina kikongo te portugais etikala kodomine kikongo te non kikongo liboso lingala mibale après portugais na suka me toyebi keno angola nde ezalaka wana ezalaka portugais me portugais etikala kodomine na mbanza ya kongo te ti lelo balobaka kikongo wana ya ka wana ezali ka ya kimbango ya kimpavita kikongo ezali langue oyo nzambe alobaka langue oyo efonde mokili oyo epesi balangi nyonso kikongo yango moni ntango bamindele bayeli biso awa bakutaka kinshasa ndoloba kinkongo me baye kosala nini baye kolongola kikongo mpo batya lingala parce que lingala ezali ya bangala tous les langues akebandaka na ti comprendre ya bangala ti lingala fale ezala te lingala wana euti yapi ele wana euti yapi bato baka nango se bamissionnaire balobi oui bango batie lingwa ezali na monoko na bango na kilatin lingala langue ya bangala yango epesaka lingala yango moni babelge batangisa lingala awa belge batangisa bana classe lingala mpo kinshasa ye balingala bapesa mpe bamilitaire mpe baye nango yango moneke non balongola kikongo na kati ya mabele oyo tata simo kimbangu kiangani aza na likambo ya kosala tokolala tokolamuka tokoloba kikongo biso nyonso mama Marie Mwilu ntongo bakevanda na kati ya kananga abotami kuna abanda koloba kiluba mama Marie Mwilu anoloba tiluba alobaka kiluba siko papa kimbangu ntango ayaka na butu ano ya chaque butu kotala papa diangenda jour moko aya akuti mwana mama Marie Mwilu abetelaka lisolo wana papa siko akuta mama azoloba kiluba aza koloba kiluba papa kimbangu alobi me atuni papa diangena mpo nini ye azolobaka kikongo abite nayebi te abi nayebi te alobaka kiluba ti ifo alobaka kikongo abi ifo alobaka kikongo kaka nde alobaki ifo alobaka kikongo akoti basololi na papa diangenda apa abimi akei lobi nango na ntongo mama Marie abandi mama abalobenga ngo na kikongo mama kolobana kikongo nyonso yango wana abosani mpe kiluba yango wana parce que pouvoir na biso eza na kikongo makambo nyonso tokosala oyo ntango mokili etelema ezali na kikongo nde yango nde ezali langue oyo nzambe akiti nango na mokili langue wana mondele alingi alongola yango molelo na Kinshasa oyo bato nyonso tolingi kaka toujours lingala komo meso na makambo ebele mais so otali na Kinkongo
tona moma discipline na moma makambo ebele c'est bonzambe na biso yango wana bonzambe na biso yango wana biso bana ya tata oyo toza na mission oyo tona makambo ebele mama soki tobaloba makambo lelo makambo ebele oyo bahistoire tokobeta lelo mpona mokili lelo oyo Angola eza kodépendre na Congo mokili momezo kodépendre na Congo mpona nini parce que likambo ya Nzambe ezali awa na se lelo oyo bato bakofinga bakoloba mabe mpona église kimbangiste mais sans koyeba ke non c'est église oyo ya tata Nzambe ye l'église ya suka ya mokili yango wana oyo ekosala makambo na kati ya mokili oyo ekoteya mokili oyo ekolongola mutu mwindo na pasi pe ekoteya mundele ekopesa kimia ti lelo Israël ezalaka boya ya nkolo Yezu me bamonaka yango bazelaka yango parce bango babi Jésus oyo abimaka kuna bango baboyaka babi toyebi kino Jésus sauveur na biso akowuta akobotama te akowuta libanda koya selon apôtre Paul ndenge ateyaka yango monaka ntango papa Diangenda akendaka kuna na Israël bango bayebisi ye soki ozali mwana ya kimbangu comprendre soki oza mwana ya kimbangu ambula ebetaka te sala biso œuvre babi muto akoya na kombo na yo moko tokondima yo te mais tata Diangenda na kombo ya tata na ye Nzambe akendaki na kombo ya tata na ye tata kimbangu yango moni batunaki ye soki ozali mwana kimbangu tongi tomona épreuve papa Diangenda lobi te problème te abengi bambuta bite papa yo moko papa asali prière asali nyonso bango balobi liloba ya suka balobi bendi tuseja mutu aye na kombo ya tata na ye mutu aye na kombo ya tata na ye ba Israël bayebaka ke non tata Diangenda azalaki na kati ne ayaki na Yesu Christ na kati na ye ayaki na ye moko Nzambe 3 na kati na ye parce que évangélisation oyo lelo moni ba Romain bazui ezalaki likambo fallait salama déjà banda kala Romain aweleli kosala temple Vatican ezalaki mankamba ye atangaka Bible amonaka tout oyo kosalama yango moni keno ba profitaka ba mususu babimaka ba 4 envoyés na mokili babimaka Martin Lita bimaki lokola ye Moïse parce que 4 envoyés bazali Moïse Jésus-Christ apôtre Paul na Christ des nations oya koya ba 4 envoyés bangwana o to bengi tata dialongana ye wana sikoyo ba église o monaka o lelo oyo ba mindele ba wilisa keloko wana so monilo ba église ba benga bango ba aigle batu ya ba vandalisme bango ba aigle te aigle c'est papa Diangenda o falate ya mokili mais bango ba welisi likambo wana ya message yango mone tango ya komaka na Brazza akokai kokoma awa te na kati ya Kinshasa asuka na Brazza parce que amonaka étoile oyo balukaka wana ba américain baluka étoile wana ba américain baluka étoile wana na satellite balandela ntomba komi na kati ya Congo étoile wana ebongi mais étoile wana ebima yimo papa Simon Kimonkianga eza na nzoto na ye yango toyoba likambo étoile wana na photo oyo ezali photo oyo nga na tikala kozwa oyo bapesa ngai na ndoto photo oyo bapesa ngai na ndoto papa mama Mwilu aye yeyo mama Mwilu na papa Kimbangu basangani baboti banzambe nyonso wana bango tu bazali na kati ya papa Kimbangu sikoyo papa Kimbangu tango bango tu basangani bapesi étoile oyo epesi papa Simon Kimbangu kiangani étoile oyo ezokomona oyo eza étoile ya Congo mobimba papa Simon Kimbangu kiangani asangisi bango nyonso na kati sikoyo abatami na kati étoile oyo yango mona keno ba américain baya baluka bakomona étoile wana te parce étoile so papa Kimbangu ye mo c'est étoile ndenge Jésus pas kuna za étoile de David to mona c'est Jésus Christ pe to moni c'est papa Kimbangu ngai photo ona banda kozwa ngo moko papa ya na ndoto la ngai ndenge bazaki na ndoto moko ti
na sala photo naza pe na don wana ba photo ba pesa nga ba photo ba papa na ndenge bazalaka ba photo musu biso to mona kaka papa telemi bango misato boye masolo bando solola na yebaka yango na zwaka yango bon makambo ese belé oyo lisolo boye na photo moko zalaka wana bizaka jour oyo babimelaka Abraham les mêmes photos un jour babimelaka banzambe misato ndenge koko Abraham afukama liboso na bango na kati ya photo anga sina mona nyonso makambo tu ese eleka wana esalama yango merci beaucoup na somo na makambo nyonso en même temps posa ya koyoka yo tina suka ko puize penza boyebi mingi na likambo oyo pamba te makambo zolo bezali tellement profond que tozali kozongisa butu mo matondi epai ya yawe tokomi na suka ya deuxième volume na biso ya masolo na biso na kati ya chaîne na biso menga makimbango télévision nini oyo ba jeune ko tenir epai na yo toka bwana biso ezali pour la moyenne le moment ya suka pour la deuxième volume pamba te ba volume so tanto to continuer na mbanza Kongo matondo mama ba jeune omoni kosala mosala ya Nzambe biso toya po topesa ba jeune pe posa parce que kala toyebaki ke non l'église kimbangisa moto aloba foka vota koko moko boye foza mama moko boye bon lelo biso ba jeune to te comprendre mama ba jeune pe baze belé parce que eloko ni eza kosala bongo ezali balingomba oyo ebimi ebele oyo ebimi na nkombo ya tata Kimbangu bango nde mutu baza kokale koya ya ba jeune parce que ba jeune basi batelemi mokili se temi na nkombo ya tata Kimbangu mokili nkoyeba yango moni kino jour mokili koyeba kino Nzambe avandi na nkamba bako comprendre kino bakimbangisa bapesi bango retard ebele bako silika makasi retard to kongezwaka bino bola sazo ki Nzambe avandi na kati na opesa courage pa ba jeune ezali likambo ya tata Nzambe tito mona ba pasteur bozo telema bozo teya oui bosa musa malamu mais il faut bosambela Nzambe conseil na opesa bato Nzambe obino bosambela botuna ye na losambo na bino tata Nzambe la kisebiso papa Kimbangu azali nani pe mission azali nani ebele ya bato bosambela ka bandeko na nga bozali na ba église de réveil partout bozali bo na isi bino te ke no boloba ke no tata Kimbangu soki te Nzambe oyo sambelaka soko za benza mosakola solo tuna tata Nzambe teo kaka komba tata Kimbangu na kati ya Kongo momeko yango papa yebisa biso soki azali nani pe lakisa biso so mission ezaki nani tata Nzambe wana une semaine so osengi na bosolo akolakisa monene wana alakisa bango molimo sato soki azali pigeon azali moto to ali mopepe alakisa bango molimo santo ya solo nani pe avandi wapi ezalaki suka ya masolo na biso papa Chikoto Kotelema ezalaki suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo totondisa mina esengo na Nzambe nga Makimbango télévision ya koya liboso na bino kokabola boyebi oyo na ndeko na biso oyo azwi na ye likabo eyali grâce mpo na ye e tozongisi matondo epai tata Simon Kimbangu mpona kopona mbenga Makimbango télévision na elobeli ya makambo oyo ezali mpe grâce oyo biso tozwi po soki ezalaki grâce ya yawe te papa Chiko angaka lekaleka bisika nyonso me tata yebisi ete kaka na centre d'accueil na ndako na nga nde bakokutana maman Falon nde mpo koka kopanza sango yango tozongisi merci na papa Dadi Mbane molongani ya maman Stashakina oyo bayambaki biso na esengo na bolingo balobi elembo na elembo eyebanaka sans pour autant ayeba nini toyaki kosala nani toyaki koluka alobi bozali epa na bino nzoka nde mwana tata na ngai wazali bongo yaya ya papa Chiko wapesa ye ma ya nkamba edeclacha nyonso na kati na bomoi na ye merci na bino bala Nzambe nga Makimbango télévision na plateforme na biso tolobela maman mwilo WhatsApp mateya ya maman tolobela maman mwilo mateya ya batata ya maman Falon bino nyonso bokobengaka maman Falon batoli ba fleur ba maman ya maman Falon na mokili momba bozali ebele boye bayete maman Falon alingi bino mingi mabondeli na bino ba conseil na bino ba orientation na bino yango ekosala ete to sikila butu moi pe makolo na biso ezali esika tozali kokende kolongwa bandundu tokati na ngambo bino moko boyebi tokodoka lokola mvula te papa Chiko bambote libota na ngolezo bambote ko napesi bino mbote bana nyonso ya Angola bato nyonso bozali kosoutenir ngai ba mama na ngai oyo tata SKK pesinga bango o baza ko appuyenga na likambo oyo baza kopesa ba conseil papa
wa mosali ya Nzambe ezalabo merci na pesi bino bilomo boye na pesi mbote pa mama na ngai susi na ngai bosambela pa mama na ngai ye palata kitambala susi na ngai wana famille na ngai mobimba tokoma pe na lingomba tata Molimo Santo na pesi pe mbote na famille na ngai muito obrigado todo que me apoia em Angola. Estou a caminho de Angola, estou aqui novamente com a mamãe Faloni, que já procurei muito, achei, mas eu estava para voltar amanhã, mas Deus me deu a graça para encontrar, graças a Papai Simão Kimbango. Obrigado todo mundo, tchau. Obrigado, tchau. Estou seguindo a galera, estou obrigado, tchau.